cinématographique, la liberté. Liberté! Bonjour, Nabalandinion surtout à Châtel la Star TV. Na pesibino bambo tebele bisiko bozolanda émission na biso. Bo s'abonner massivement pour na bokuta nanga pour bolanda ngai. C'est bien moi, Bizo Tangoyi, autrement appelé Bijou. Mais avant tout, na ko zala ingratité. Na bossa na ko présent ko loba ko pesa ba merci belé na cameraman nanga Yannick Mabo, les grands caméramans. Moi na muki na mutu munene ya mayele. Na pesi susu ba bisou belé na réalisateur na biso Dimitri Bonganya. Sika Zali ba bote na ebele. Ba bote belé le susu na coordonnatrice na biso na Singalula. Ben na bana na enyo so li bota mo babisika bazali na Paris na pesi ba bisou belé. Bon lelo na yambeli bino na ebité aloba ye moko journaliste, artiste comédienne. Donc na ba question belé. Donc on a lingi lokola aye po loba toyokaye ye moko à se présenter. Bonjour madame. Mademoiselle, bonjour. Ok, bonjour mademoiselle. Bonjour. Maman nangai, nga na yebi nangayo. Mais na kolinga yo moko se présenter. Comme ça, batonia surtout balandaka Châtel la Star TV baye bayo. Ozanani. Merci beaucoup Bijou Ngoy. Autrement dit Bizota au Batbaebi. Nga kamwe ko retrouver lelo na en tant que journaliste parce que nga na yebi en tant que comédienne. Mais merci. Moi c'est Châtel la Star. Ne Batbaebi nga mais Chanel Bibomba, nom de la famille. Châtel la Star Aza comédienne, artiste et comédienne et puis chroniqueuse via émission internet. Voilà. Ah. Châtel la Star Yomoko Oza comédienne, Yomoko le sous-chroniqueuse. Est-ce que vous avez sûr quoi cause à la deux fonctions Anna? Il paraît que vous êtes ma présidente. Il paraît que vous êtes ma présidente. Oui, voilà. La ma présidente groupe La Liberté. La Liberté Oza et Karamamine Nangai. Voilà. Est-ce que vous avez la capacité à parce que on ne suit pas des lèvres à la fois. Vous avez la capacité à collander batu misala nomi balé wana balamoko. Côté journaliste et côté chroniqueur, on se partage en déni. Merci beaucoup, une belle question. En tout cas, cause à la tant que journaliste, nabenga ngweza musalamo bo et ya écoutinga tant que comédienne et landinga kanginga et puis ezwinga. Donc normalement on a le micro sur yeli bosonanga. Naloba kana tikate ndenge nda maile l'Africain libre lobaka. Lui il est mon papouche, mon partenaire, mon merci à profiter pe na opesa nda maile ba bisou belé bisiko zali. Wana zali papa nanga préféré. Bonjour papa Ndaya. Merci beaucoup. Après ça nga toujours ba conseil, yem teb sanga lobi Châtel la Star kotikate. Musala nyo sur place oyo ko pese lo vie. En tout cas, il semble difficile parce que na groupe théâtral, na zappé na comité, comité, où ils allaient en place, où ils travaillent. Tous na vice-présidente Nabiso, tous na disciplinaire Nabiso, tous na conseiller, tous en tout cas équipe les amounene. Ils ont le rôle de maman présidente et groupe théâtral, des petits peut-être que ça la émission quelconque. Non. Et puis nazaka ko sa émission na Châtel la Star activité ne bat baebi na sala peine à Congo référence TV et pas mon boss or noir trésor ngangu na kata state. Donc eza nazo lingango ka mi balé nazo combler yango po yango nde musana nga en tout cas mais maman na likambu ezali comédie parce que là c'est ma passion. OK, merci beaucoup Châtel la Star na yokio. Koyoka yo pe bien na yebi ki oza maman ya foyer parce que na yebi koza na mwana moko moni difani. Donc ozo combler le quoi trois travail na mbala moko. Hein maman, c'est koza maele mingi. Merci beaucoup tant ozo bana maman ya foyer. C'est comme si je suis une femme mariée déjà. Faut la lamba pour l'embal nanga ah non, je suis pas encore mariée. Ça promet. Parce que ça promet et Royal en Wokak. Mais moi Nazali, ma fille chérie Difani Amnazo, Azawana il faut s'occuper na yépé. Mais na yébika né na kabola batache nanga pour nanda ku mwana qui de classe.
Mon azwa moi bonbon, azwa moi sucré na tangisa ye et puis na qui ne peut aussi la émission et puis na zonga na ko ça sous répétition théâtre donc na yebi kande na komla rango et semblant la ngonga difficulté en tout cas. Merci beaucoup nakanisi bien que ngala 9 lumières le réalisateur intelligent Azoyo Kayo. Première question nangeza et pas na maman Chati nanga. Eza boy. Qui est Chati la star? Et pourquoi la star à la fin? En fait, Chati la star eza kombo o na lobarango mingi na banda na zwa yango na groupe théâtral Mona Zalaka avant et pas à Dekos Gabana que j'ai dit bonjour à passant. Na film on a joué panaé et il fallait normalement la jouer chanteuse. Na vandi bona boulenga bi luka ba benga la star, il fallait pas benga la star na film ango. Na moni la star, c'est vague, tout le monde est la star, tout le monde est la star. Et ça vraiment non commun oh et ko tikalate. Na mona ki bon, na meka un peu ko tia comme na nga moko liboso, na sangisa on a la star et ça la moi quelque chose. Na ko vanda na raisonner na bi non, na tiango Chati la star. Et à travers film wana kombo yo tikala. Na mona ki na ngo peza ki na kombo moko bien. Né yango na tikala na ngo lelo la star, Chati la star. En fait nazo ngo na film moko na zalaka chanteuse. Ok, nandinga otangi Dekos Gabana, mon caméraman permettre ngana poser question moko entre parenthèses. Il y a solo vraiment to ben groupe wenge to ben onka wenge musique. Hein? Parce que normalement na wenge ndenge bandaka na ba Weranson, Jibem Piana, ba Adolphe, ba Zebele. Mais lelo bango na pe belé ba sali plus de 40 wenge. Ce qui na zongi pe les sous na groupe ya wenge de Gabana. Na moni ke kolonga longwe leki. Ba longa ta ba 10e personne ba longwe hein. Pe ba longa ba osaka ba groupe. Donc comment wana wenge za libabe? En fait, comment bata wenge za libabe te. Mais déjà yango moko wenge na yo ka signification nango ezali nzete. Bwana en fait. Bwana nzete tant au monde nzete to mona beta pende baloba na lingala, tozo mona ba fleur, tozo mona ba fruit. Alors nzete so eboti bambuma ne koyaka, misusu pe bayaka babuki yango balie. Et puis ba fleur wana e kaukaka, misusu pe koyaka, misusu elongwaka ya sika pe sala nini e botaka. Déjà mutu te moza na idée ya kosala groupe na mo bochango kombo wenge. Yo mo s'attendre déjà na ba départ, s'attendre déjà na batu ba kolongwa, batu ba kokende. Pour synopsis déjà il y a combo et la kisi bon en tout cas ba départ il y a kuna pour nga na mo ma bête hein na mo ma bête bon ba tu soupe ba yat au moins ko étouffer pe ba neti nga bonando étouffer ba te belé na wenge donc na no étouffer ba te belé na wenge oh bango mo banda mo na ke ba sala manzo ba sala marate présence na nga la wenge nazaki maele makasi oza maele makasi na kata groupe moko boye ozo ko étouffer ba tu mo ba bima exacté donc départ na nga mo ke ba tu ba bima. Voilà. Ok, quand on a quatre parenthèses na bisoana, c'est que tout peut ça président Gabana, la personne ba bisou ba mbote belé psychiatre, tout peut ça raison à za grand formateur a formé bien belé yango bobima. Formé. Kasi pour le bi qu'ils étaient boti bitape, il a formé bino. En fait, à ça la bana oh il a formé. Et puis quand on parle de formateur, on a habité formateur eza muto a matsam tout sen parce que on a ebi na groupe wana bato bano matsam na sen. Wenge de Gabana. Bazami Balé, ezaki Yves Nzinga le formidable, na Stallone Cobra. Bango de banom matapso na scène, mata joué. Mais nga parcours na ngeza mulai na sali 10 ans dans le monde du théâtre. Donc 10e année na nga en 2000, na ban théâtre na 2008. Donc 10 ans na nga wenge ya mo fêté 2 ans. Nga déjà na longwa ça fait 1 année et demie. Donc c'est que formation na nga na zanango, eza déjà kunate. Donc désolé. Donc na l'équipe pas président Baptista, na l'équipe pas président Caleb. Donc, quand on parle de la formation, j'en fais pas partie en tout cas. Ok, merci. Quand on a vu la répétition, on a occupé que Yves Vango Pena, Stallone Balongo, et le président. C'est que oui, on a occupé Bango, on a mis Bango, tout on a pu pourquoi Baki. Merci beaucoup à mon caméraman Yannick Mabo. Parcours à Chati la star et Zandengeni. Parcours à Chati la star et vraiment moulaï quand on est dans le bar. Tout à l'heure là, na banda groupe théâtre, na banda théâtre, na ba cinéma, na bana ina parce que na leka ki na moi ina ndambu nde balba o leka kala moi na ina dans na leka ka moi ndambu yango bomona ka moi bagage intellectuel et bimara moi dans na leka ka wana na leka ka moi ina mukie et puis tant on a bimi na moi ina
qu'on s'intégrer dans le groupe à présent Caleb, on a évolué qui vraiment té. Et puis, on a évolué dans le groupe à présent Baptista, mon papouche, le grand sapeur, papouche Baptista Nzuki. On a eu ça à 4 ans. Et voilà, on a commencé à film, on a eu Saint-Valentin, on a réalisateur, on a eu la 9 lumières, on a eu Dimitri Bongani, on a eu un film Saint-Valentin en 2015. Et puis, on a eu rejoindre Mouninga d'Ecos Gabana en 2016. On a évolué dans Wenge de Gabana. Voilà maintenant Château la Star dans le groupe La Liberté. Merci beaucoup, Château la Star. Vous allez répondre bien. Nakasi ndaya mayele nakati ya convoiture azoyo kama kamozoloba na PCP ba biswe belé na Christian mayele nakati ya Paris bazolanda pe yon donc ozoloba Château la Star. Question oyo ngane mnatunya ngote ngana tangelo mpunto atinga na poser question oyo voilà Sandre du côté le nakati ya convoiture à lobby boye bino ba comédienne mibali ya poto bazoya awa pona bino donc mobali yango azane kuna na poto azane marié mais ayeni kana kin parce que atalaki yo na YouTube atalaki yo na ba chaîne na bino mususu na ba chaîne na biso mususu comme nango pe kokota kota na ba décodeur longo neka kuna na kalizaki bazoya congé kota ba famille na bango mais lelo komi koya awa po bakutana kana bino ba comédienne yo posa ligne de comédienne oyo basi ba futeli pe billet ba yokutana yo et pourquoi bozo sala bongo Zan. Naseki non parce que ma tata préférée était Kalema na kata Maison Blanche na Lausanne. Naseki parce que je veille la mignonne la femme du patron. Moi c'est un pote solo. En tout cas, sans côté c'est ma copine privée personnelle. La comprendre ndengani abengo na privé. Atindi yo poser une question yo. Oui, c'est vrai. Ba ni ba la poto mususu pe bazoya kakine pour na rolanda ba comédienne. Mais pas tout hein. Ni surtout té. Parce que pourquoi bazoya pe bongo? Parce que tant mususu pe bango basi na bango, bazo pe sa bango le meilleur té. Tout le cato yeba. Le basa poto ebele pe tozo ba rapport ya mibali na bango. Tout travail basa poto misu baza ben poli. Basa poto misu ba bosala misana na bango nda kuté. Basa poto misu pe ba servoir mibali na bango na mbetu té. Quand se le disent. Ozomona ke auti misala lembi o bana o boye. Mais tant mobali siko a 8 ans sous comédien, zaka comédien té. Toro ni dindisaka té. Ça peut ba film sous sala ne pe musala théâtre té, ni musala qui chroniqueuse, mais a viva pe na mbala poto. Wala pe bolobaka ka azama sa théâtre, même pas. Donc tala d'abord non nous bango moko. Biloko ni ezo sala ke mibali na bango ba futa vraiment billet. Parce que poto eza pas si poto bagaba toyebi ba salaire na bango toyebi ke bana ba occupation bana ba famille mais soki mobali vraiment futi billet na a eti Kinshasa pona olanda mwana mwasi atiki yo mosa poto mosa parfum mosa talent ayo kolanda mosa Kinshasa ta mususu o kudu bandala zanga ne loka olia c'est que mituna bi poser ba question alandi nini c'est que bino ne bo sunga bango bien na bambetu na ko servir bango yango ba ya awa. Mais mobali faut servir ma bijou tout lo bapenan mobali faut servir tant baba la biso au moni eza basomba bisoté mais mobali quand même honorer le libale comme passe na l'église lelo bat ba okimba la mabala ba fi on nzambe pesanga mobali pesanga boye mais lelo tomba opese mobali akumo négliger et belé pe ba fi ndo mona ba on a poto nde ba mi benga basi ya poto bazaka basi Kinshasa ba boto na poto te azala awa mobali alingiye ou bien tam su mobile atika kae abengisi na poto na mbongo apasi afutele obiyo komi na poto okomi kuno tie crayon o tie cils okomi na fond de temps mai okomi moi sa poto mobile azasu na valeur te mobile azasu ne loko lobano te et comme ils sont funinga la police 100 mètres oboti bana bokomo wele la mbongo bana toyoka ba makambo biso ne to boto zoka ba information omona moi ça comme aussi mobile 100 mètres obosani ki oza mwana ba ya ba côté kuna na fin fond mobile mutabengisi sur la commission grande dame après sur le valeur à honorer yo na famille na otam subat babala te mais yo babala yo mais lelo orobimsa makolono komi na poto ozi mukanda oromi moi sa poto koyo kayo ko défendre ko se défendre makasi pour essayer que je crois bien yo pe mutu mo poto ayeli yo pour se défendre makasi hein. Mais c'est normal na célibataire quand même ba ko yela ngate eze na zama be ouais ayeli yo azam marié ba célibataire
Baïla bonga de pardon. Ok, on est capable de ce qui ça courtoisie, tout ce qui ça va toi Hollande biso. Azaki des questions. Abi bango pekuna. Basi ya poto. Bazo déclarer pour na mibali na bango. Oui? Bazo déclarer ma casse pour na mibali na bango. Na éviter réseau yo pesi wana kaka, na éviter Sandra Bikote de ceux qui aza satisfait na raison wana. Pour bango peut déclarer ma casse. Botika bango mibali na bango. Ba 100 mètres wana ko sa musala mbeto ko lamba na éviter ba nyoso to lobby wana. Ce qui est solo, c'est qu'il faut Sandra to solane sous point à expliquer bien ce qui aza contente na réponse au PC. Bon, on a Sandra, aza moté mayanda ya maele l'Africain libre. Moi ça libala ya respect. Maman na tigadra na kati ya conventi. En tout cas, avant de poser na ngwene na yemo na bakoko, na libala na kitoko moi si botos. Donc, aza na ba problème wana ku tuté ya babasi ya poto wana. Non. Ana ngote. Mais et là on soupe na koloba, elle peut aussi avoir raison. Mais mibali na bango pe, mibala poto. Nalo bananga bonga na lobara. Mibala poto pe ba olekisa. Moi c'est pas ko servir yo. A ko sele pe bolamu. Malinka fi on a Facebook. O moni likola chati la star ngel cameraman na obenda ngo bo. Mais likolo ana bien. O moni likola ngezo mona na boy. Yeko ya mwasi na ye na poto e aka mabe. Donc yangaka ndezaka bien. Donc ata mwasi na poto botela ebana. Ata mwasi na poto ata kitoko alekinga. Ata za caractère kitoko. Mais le coup la tala ka émission nanga, il faut aboulele ngaka ligne nanga boule tongo ya na kichasa funa monaka mupenda chati wana na simbango. Mais Azan est peut-être heureux. Azan a problème na mwasi neta bando ko sur na téléphone. Allo chati, mwasi nanga, mwasi mabe. Moni mwasi nanga, boye. Mais mwasi na asala msana butu tam so infirmière. Mais ya obengo ba 20 pour la moi mwasi nanga. Alala na salon hein, galala na chambre, zala la chambre. Atie la paix vidéo. Moni chambre nanga. Moi ça tete la mbetu vide. OK, moi ça kenda ki musala. Azo kosa yo abimisa mwasi mabe. Pour nini po olinga e. Tant pour olinga e, ay en Afrique, a fouti billet. Ay awa, ana 5 filles. Ba ozela e. Oyo ozela na Njili, o na Matonge, o na Barumbu, o na Bandal, o na Gombe. Tambo ya abokutani. Mbutu. Allez, bon ya wana bo sangisi nzoto peut-être bo se protéger té. Et puis elo comment comme ça nga ma bijou. Na kala mi bala poto bando banga malade. Au banga au mona mosa Kinshasa lokwa za malade. On dirait ça sida basa Kinshasa bo. Mais lelo ba banga du société tozo ba témoignage. Mo bala poto ya en Afrique, on dit ma coucher non ça pour se préserver. Au banga même pas qu'à ozo maladie, au banga même pas que à cause de infection, au banga même pas au ozo zemi. À ça on peut calmement 3-4 filles assises pas quand sakanae azongi poto. Mais là on m'a bien bozo bossa na keti bazoya wana bazoya ndeka po sakana na bino parce que le lobby terminer ses alaka. Akoya le la zubino o 1 2 3 4 5 5 6 bino akei. Mais ok suka kana terminer na Jacques Matoko na kati ya Brésil, je crois bien que oyoki oza satisfait na ba réponse on se chatia pesinga. Tozo que s'étend vers la fin émission. Chati na za question moko na lingana tuna yo. Donc occasion pesa na mono lelo. Chati la star a comme lelo actrice comédienne. Ozana idole na yo pe. Si idole la ko zanga te po totala ba yaya. Totala ba maman na ba groupe salongo totala bango donc idole ko zanga te. Est-ce que ba idole na yo? En tout cas idole nanga na Kinshasa c'est Sila Bissalo des Cam. Hein? Sila na kati ya groupe ya président Elombe. Kati ya groupe Elombe en tout cas asa idole nanga akutu moko te ba deux. Na Queen Mother kilo ya monde mama via. Donc baza ba idole nanga parce que basala ba makambo na théâtre nga lobara. Il faut na ça bongo. Au moment ma vie en pleine scène. En pleine scène ba okate suki. Ba okate suki ekwe en pleine scène. Mais au artiste mtuto olinga ngote suki ne boyeka ba pese neti boye ba pese rôle. O kata suki wana en pleine scène. Olinga te. Mais surtout d'ailleurs na groupe théâtral na ba Lox ba fie rôle auto pese ya frère Catalox moi mbala boya. Non kata te. Longola tam sou perxing pour na rôle a boya. Mais ça la bateau ba se déchaîner abi musalo ezanga. C'est ma passion. Na sa ngo bongo donc ngata na scène on ngaba zuksanga. Pour ça msana nga donc baza ba idole nga. Les loso yi Cabesson Neva Day na kati ya Londres.
atie moi mike na ye alobi mama Chati na ye oselanga casting moko oponelanga batu même histoire moko ya 6 personnes opona banani na banani. Eh oui, question hein. Ya liboso na on mis pour nga moko Chati la star parce que na scénariste na réalisatrice na mis pour nga moko na zawana et puis na opona ah ngaye eh ma bijou na pona Yannick Mabo. Et après c'est pour Yannick Mabo. Oh, nenga za cameraman boye pas ça naza misala mibale. Oui, aza comédien na kata groupe La Liberté. Na pour Yannick Mabo après ça. OK, parce que les 4. Et parce que les 4 Herman Katsongomoli mo. Aza na poto tolongoli. Oh, tolongoli ndeni. Tolongoli pas koyate. Ayate. Yves Nzinga est formidable. Amatanga na scène. Donc pour nous 3 Stallone Cobra 4 5e Yannick Mwamba on va bien en Koroyan. Les caméramans sont là. Donc bango ni na pona bango to vai na bango et c'était quel moko na 6 moko wana bapotana toko kepe na ba groupe to se ba triage to lukika moko wana kati na bango mais équipe wana na tangi ya 5 wana to robimsa pe moko na kati ya groupe mo. Voilà. OK, merci beaucoup pour la réponse nayo mais ngai so na tali mien pour non ça émission faut na tala kana la ntraper bino la plupart to cité lenga zaka bato bolongwe na bango et pas informateur na bino. D'accord si. T'es au cité parce que baba pote nanga baba pote na yebi bango kaka de loin te moi batu musu ba comédien musu za to solo laka to kutani na banzonzing eza ko jouer te hein nzonzing eza laka boye bokutani bosalika onyo so bo sa bosali mais batonga atangi to vanda na bango to répéter na bango na yebi ba force na bango na yebi ke so balobi to sa boye batu musu to kutani na banzonzing bo mona film ki toko nzonzing tala ba congé bango ta 52 fois ba répéter. Merci aibi ba force na bango rythme mayama na kati ya États-Unis na kanisi oyoki bien alobi aibi ba force na bango mama Chati okopesa balandi nyonso tu ya Chati la Star TV contact na yo mama présidente opesi lieu de siège na bino ya répétition en plus opesi moi ba salutation kaka na baye oya yo. Merci beaucoup. Déjà là, tout ça qui n'a moi pose moko ya ba stratégique concernant groupe théâtral maintenant to zonga parce que c'est qui moi ba soutien de par-ci par-là ba comme ça d'être ça pas si en tout cas et ça vraiment difficile surtout d'être dans le Congo. Et ça vraiment facile. Au moins na mutu mo aza mbongo na e alinga pesa neta mususu ba mission ba embaye ba boakae matala à côté na biso te bato ba théâtre mais to c'est ça bango na banda toyaka tout ça là bon plaisir avant de ba stress et longolé mais ça mon ne mo bo na nga ça son ba aventure ma ko soutenir tam susu Yves Nzinga le formidable a soutenir groupe né a ko soutenir Orly Kanza na msana e a ko soutenir Chati la Star mais a préféré mon na ye a pesa on tam susu basi ba makangu batala pe biso parce que so ba tala biso ba ko encourager biso msale sa nini et que liboso en tout cas d'abord non ça l'appelle ya batu nyonso o balingaka mon na bango et ça msala kitoko yango msala kitoko yango msala moko noble na sali kindumba te na yibite na mandiete mais non ça msala o lelo ezoko edike batu lelo mabale belé zonga tam so atala ki théâtre mo quelconque lelo ba bane belé ba éducation ebonga tam so ba parents ne ba pesa ka éducation te matali théâtre mo boye à se retrouver na carte éducation pe ebongi pourquoi parce que atala théâtre mais pourquoi pas que soutenir Moussala Ngobe et Liboso. En tout cas, dans cet appel, il y a Batounion surtout au bazar pour soutenir Chati la Star, Nanga, en tant que comédienne, groupe théâtral, Nanga, pour ça, de l'écapé Anna Kinshasa. Anna Kinshasa, tu fous ma chaîne, ça $50, $200. Il faut plutôt dans les cas Awa pour un déplacer au siège. Quand les canaux YouTube, c'est bien.
c'est bon bino bota sur na poto mais awa pe groupe théâtral il faut vivre bana pe faut balia moi mukie zo comprendre mais so bazo leka awa ba ko boka mo ba mabanga na bon pe kin bo se retrouver moi mukie na ba transport na moi ba bima donc bo ça la biso plaisir faveur wana ya ko leka pe awa on nga soutenir Chati la Star abandole kana Kinshasa a contacté nga na plus 243 00 ya Willy Moucheni code Mboka code mondial malgré ce que no ka nga papouche mais non de la kana ebi ke ngala nga e beta na ngoka parce que na mwana nzambe ya Willy Moucheni 89 91 97 278 numéro de contact na nga yango wana na Facebook Chati la Star na YouTube Chati la Star TV voilà toza wana toza pe la posa to andoleka awa yango to pe même moi mketo luka ba stratégie nini o esala ke to banda pe ko leka awa ba soutien na bino et ça biso bien ngana lo ba continue na nga bilamba te pona lata continue na nga mbongo te pona lia mais lo ba nga Chati moni mbongo na tineli o sa na ngo boye o moni loko na sali o boye sali na ngo boye o mona pe na sala kande o lo baki donc voilà moi ba salutation na yo na ba o ya yo pe bayoka. Merci beaucoup. Moi, je dis merci à mon big boss Congo Référence TV, Or Noir, Trésor Ngangu, Nakat États-Unis. Je dis merci à Rit Mayama, ma copine privée, personnelle, la belle. Je dis merci à Patrick Mouleba, hein, mon papouche, Nakat Stage. Babi Opposana, toujours pour nous soutenir Chati la Star. Merci à Nansinga Lulamote Makijos Maya. Maman a émis winner. Nakata Melin Balobi, elle est ma coordonnatrice. Ndaya Maël est l'Africain libre, mon papouche, mon conseiller. Azalarawana, toujours pour nous soutenir, on a des conseils de loin, on a des conseils, on a des téléphones, soit on a des bété, chati boété, zonga boé. Et puis, quand on a des bon hôtel, ils ont des conseils, ils ont des critiques, et après, on s'en pour nous, parce que nous sommes dans la réalité belé. Les lots, ils belé, ils ont progressé, ils ont qui est liboso. Tant que tu as prié, ils ont pas mon moi, soin. Na ko pa mbonanga ko na vi na ngate poka o linganga ko so na lingi pe bino nyoso to yebisa nga sona cha mino je comprends et puis ya ka la vie na nga pour la mamba bilinga veka ti. Merci beaucoup na balandi nyoso tout ya Chati la Star TV na kanisi bo découvrir qui est Chati la Star bo sepeli pe mingi ngana lo ba kaka ba numéro to pesaka ezala kaka poto zela code te ezala pe pour na ba conseil na bino ba suggestion na bino moi ba idée na bino et ko sala biso pe bien bon continuer ko s'abonner massivement la chaîne na biso ce que kotika kana lien na biso otali ko s'abonner parce que ba komi Chati la Star ba koma na se ba koma na rouge s'abonner ce bo s'abonner peut-être yango ole to zelaka to boka ka bino po bo sunga ka biso tango YouTube ando futa biso to ndo sa su bino te bonjour bonsoir nanga na Jacques Matoko na Brésil. Na Mati Kaite Mwamba, ma petite sœur propre, policière ya propre, ma bisou belé bisi Kazali, Carbeson Nevade, nakati à Londres, mon oncle privé, Patrick Mouleba, nakati États-Unis, Sandre Bikotele, hein, Sandre Bikotele, yo yebi kande bosala angoti, yo yebi kande bosala mingi peme na papa, opesa papa ba conseil bien, na yebi ke papa sepelaka na yo, sokozo wumela po yebi ke zaka yo. Ngala 9 lumières, l'intelligence de caméra. Rit Mayama na kat États-Unis ba bisu na bino belé. Bon, na pesi sou ba salutation na belé na Yannick Mabo, le grand caméraman. Malgré mais aza grand caméraman parce que a sala ngana zala. Po bingana ko me pa na bino fo ya zala. Ba bisu belé lisusu na réalisateur na biso Dimitri Bonganya. Intelligence de caméra aussi parce qu'il a formé il y a 9 lumières talaka bango mbale yeso basali dio et la question qu'on peut ça moi conseil mukie Nzinga président na Nzinga na kanisi bien que Chati rotine l'émission oyo talango conseil nangeza kaka o wumela lokola koba batumi baluka baye baliwa koba soki akoli amiboka kaka na se tant mi boki na se abimisi mwana ya kufimbala moko ko longwa 2 personnes na groupe ko sala groupe ceux qui besoin d'intelligence na sagesse boko yo kebele bo kabwana conseil nangeza ka bongo bo sungana ka l'un a permis na l'autre pas démérer permis na l'un na ba conseil na bino boko umela et encore merci na ndaya parce que ya zanga ndaya pesa nga conseil ndaya na ki conseil na yo ngayo na sali makambo tinda nga na sala. Merci beaucoup.
Les grands caméramans, émission de comme Nasuka, vous continuez à s'abonner. Merci beaucoup. Châtie la Star, groupe cinématographique La Liberté. Liberté!